balobi eye o tumande koluka makambango yango eye Sarah Tola TV. Sarah Tola TV. Ndeng biso na bino toza ko se retrouver. Sarah Tola TV. Makambo nyonso ya kitoko. Sarah Tola TV nde makambo. Nulle part ailleurs. Sarah Tola TV. Radio TV. Ouais, bonjour ma frère, bonjour la page vitesse, page les news. J'ai fait un petit zoom bien là, donc page solo, page bena, ça la ramaram, donc vitesse maramouza là, page les news. Bana monde nanti, fanatique wingi, fanatique tout le monde mon corps, tant de basali. Vana banal to na mela na banal wana chibang na vana ba na masananga vana to mela nous allons ensemble to mela sur l'aise ba danseuse ya yanen ba vana yipuna ba danseuse na ba vana yipuna e mo do na moni ba danseuse ba longi ba ki na yo mona garçon na o nani o amina garçon o amina sa o amina oso garçon so sa brigade. Aso sa bwana mkusiwana ye bavandi na vangeti awa ba vangeti na sima na bavandi na tinde ba sa ba complot ba bengani na telefone ba bengani ba yewani bele ba mina singa ba sanga nyoso ba lingi pona ki maison mère tani ba kumusanga musaka nyoso ka blessé boni. C'est bon, il a fini nani. On a fini nani. Ça va pota. Le changa pota mbini bila kama makazi. Ok. Alors, banamanda tika ndezara, babi tongo zana makazi donc voilà. Non, bima qu'on s'est préparé na bima. On a boire à moi vidéo moi 5 minutes hein. Botala héritier, soi-disant ambassadeur suprême de jeunesse. Ndengazo sala jeunesse. Ambassadeur suprême de jeunesse au batiaki yo héritier. Zaya kindoki, zaya kuluna. Yonga bien quoi ambassadeur suprême de kuluna. Oa kuluna. Pour tout autour de toi, osa entourer na ba kuluna héritier. Osa entourer na ba kuluna. Aux exemplaires tende aux ana que aux l'ambassadeur suprême de ce qui de jeunesse au ebi ko encadrer jeunesse c'était héritier au ende ko baby sa jeunesse non nu internet au baby si au quotidien politesse na kati ya jeunesse au baby si jeunesse au même ba kuluna na kati internet au même ba kuluna na kati RDC wana héritier soit disant ambassadeur suprême de jeunesse. Regarde ce que tu as fait à Nyamakor. Moi na bato ke o melana ye moi na batake na mwasi na bandala ke o melana ye ozo landi ye obengi bakulu na tout o taba danseuse no partout po batala bato ba fingaka mais yo fingaka hérité yo butu mo zo tinda bana no ba bizengi no abir na janvier ba finga Nyamakor siko so Nyamakor azong si des problèmes. Yozo tindra bana na yo ba janvier ba finga pourquoi beti ba janvier te mutu ba finga na kombo na hérité yozo ko beta ka Nyamakor mwana batu mwana mukia kene maison mais elo ni bolandela mwana batu
banda Nyamakoro ya wenga finga bino te bino mbubandaka esko so bo finge ya répondre promesse api héritier changer héritier zandoki yo zandoki ambassadeur de Kulu nandoki yo zandoki penza siko yo siko ofingaka wera pana biso bakuluna est-ce que do yoka pa wera babeti mutu deja yoka biso bata wera babeti bat na bar mais tala yo bat babeta na bar babeta senti na bar batu no bakuluna no babeta senti na bar babeti pe Nyamakoro na bar siko do yo otindaka bana na ba janvier wana ba bir babandaka batu tant bat ba ozong ça peut obeti bango c'est ça hein. C'est ça. Botano héritier. Tala ki kulu na héritier memi bato wala na. Bokene atana parlement bolaksa na ba vidéo o makambu o héritier o sa na internet. Je crois que ba monango. Ba monango penta batutu ba monango. Maître Ninja bolaksa na makamba boye. Bolaksa na makamba boye na parlement. Héritier est-ce qu'ako za la maître nani? Ako za l'ambassadeur suprême de jeunesse penza na makamba boye. Non, héritier est l'ambassadeur suprême de kulu na. Oza kuluna kaka yo orchestre no mtezok sarabatu yo héritier yo orchestre no mtemenya sabatu mtezok sabatu mwana batavanda kine kimia Nyamakoro avanda ki kimia otindi ba janvier na bir baba no finga mwana batu tia kokita répondre yo zando ki oni no héritier yo lukrani na bana bato lukrani na jeunesse o baby célibiso jeunesse na internet bano bazaki ba respect bano ba finga batu na internet bazaki respect yo muto baby si bango Nyamakoro na l'accès ningo fingeza yo tanga mana ça na site ya Zoro Mabiala so recherche nini on so site de recherche wana azaki impolite mwana na Nyamakoro beba rapo yo muto bebi saka yo héritier yo muto bebi saka eti yo muto bebi so tinda yo opposé wana finga falina wera lela moni ko finga mala mutake na epa wera sa musani na ndenga normal o komo tinda lisuba no wana babizengi no ba finga kae bosko so azong si promesa wapi. Non, héritier oza kuluna, on méritait même pas poste on aux ala on a ceux qui ba peso ya qui ambassadeur suprême de jeunesse. Yo eko baby sa jeunesse nzambe nga héritier baby si jeunesse de façon mo pas possible quoi. Non, bana mona tesi nga na obima kutu don apprécier na obima. Funa tika na mwana na bima. Donc voilà. Na yo l'accept no mona ki kuluna héritier traninga sali Nyamakoro. Mwana bata finga kete ye mutatinda ka janvier na bir ba finga ke chaque jour. Lelo mwana bata asili ki a répondre comme ngambu. Héritier za ndoko na misala mabe yo mwa mobalo za misala mabe ndoki. Oh non, zela na bois que l'on zo mabe nga bimi donc bana mona tibo za la bien donc voilà. Ah, bimi donc voilà quoi, putain. Tu remets les chaussures là. Wando ki penza yo héritier yo.